Mercredi malamu na mabota na bino bozele bele bozuli baku ya kolanda FM télévision na nzela manaka na bino Mag FM. Tofongoli basango mokolo lelo na province Lualaba bisika nini ozaki mokambie tuke yango na kombo ya Richard Muyej ibaki na ko déposer des missions na yepa VPM ya intérieur Daniel Aselo. Gouverneur Lualaba Richard Muyej a déposé qui mardi 10 janvier démission na yepa ya vice-premier ministre et intérieur. Après qu'on affirmé que décision Oyo et Zwami pona couper sa chance na province Lualaba de façon que retrouver légitimité et développement nango, Richard Muyej a la kisi kezala kiton pona kotiki la pe couper sa chance na gouvernance et retrouver légitimité nango à travers ba élection libre transparente pona enfin ko permettre baba dia relance et à la consolider na kati ya province Lualaba. Et Sengelito Simba que ancien gouverneur Lualaba aza accusé na détournement aux a présumé de fonds alloués na projet agricole pour la saison 2019-2020. Richard Muyej a mis le bellicose à l'après pour na ko répondre na invitation nyonso au justice et coutine de la ye. Pour na yango assemblée provinciale Lualaba et vota qui na novembre dernier résolution aux ali ko autorisé procureur général près à cour de cassation à poursuivre na justice. Balabala université na croisement na yango ya Kapela ezali na itamo kwa malamu te pe yango ilobisi baike boy. Tozwami na balabala université na croisement na yango ya vini Kapela. Bota la binomoko maziba o bozali komona e utinde na mabulu o ezalaki na kati ya nzela oyo lelo ekomi bongo ko empêcher ba mituka o esalaka balabala o kotambola malamu na yango esalaki ba usager nango pasi pe balobaki boye na micro ya Mag FM. L'état na biso to pingite to critiquer mais ana suivi te parce que nzela ba bandi kuna na bongolo et comme a bakati bakati awa bakeo continuer mpanzi mususu sans oublier que awa musana ici de bakati eponani po balingai mabulu ya minene après bakene kosenga su mbongo na gouvernement bimisi su mbongo po aya ko bandela su musala o c'est pas ça tu vivre bien te bon awa tu vivre na pasi parce que embouteillage et salamana awa makasi po mama bulu o veda yaki asalaki donc aboaka kiselo na ye mais banda baboaka kiselo na bakenda nande bambule yo ya na bambula nde yo ya nde monique nde to vivre boye banzela ba ucho bongisango il y a même pas une année babongisaka place tout nzela zo continuer ko beba boye balekaka to balekaka wate balekaka mais oleke babutala tanzela no ba député ba maba ozela kana 2023 wa po banda koya ko tshela so ba par 4 ba nini ba banderole ke no tolka to voter bango mais tant nzela zo beba mutu mo tamisa volonté ke no koya bongisa te yango to sengi na bakonzi o baza likolo o baza quand même na volonté ba ya hotel la nzela ya Kapela o Toko senga na bakonzi ya mboka en tout cas soki misala ya bobongisi nzela ebandi basala ka suivi na yango po eko matina suka po kotala modèle babandaki ko sala nzela ya université pe ya Kapela ko suka na nzela boye esali kitoko te. Tozwami na commune Limete précisément na quartier Mombele bisika nini direction Lumumba oyo ezali komema bato uta Kapela kino 12e rue yango pe ezali impraticable. Na quartier Mombele, plus précisément na direction Lumumba, ezali akobeba makasi awa na commune ya Limete. Boyeba ke nzela oyo ebandi na route université ekeiti na 12e rue. Kasi botala lolenge nzela ezali mabe makasi. Kote na ngambo bakanivo ekoma boucher ba beton nyonso o ezipaka bakanivo etombwami mai etondi mai kutu moyeleka ezalite kasi bongo na makadam mai oyo etondi awa lokola tozali na période ya mvula ekomi ko empêcher circulation ezala normal awa soki oye na kisela okolela ba pièce ya mutuka na yo kasi
awa kotoyo ezala ba chauffeur ezala bawewa batambulaka kaka lengo po modèle nzela eza ya kobeba pardon bayebi te soki bakonzi bazalaka to bazalaka te surtout bourgmestre ya komi ya Limete soki musala na ye ezalaka nini pe ba chef du quartier soki bazalaka wapi population bazali konyokwama bazali na besoin nzela oyo ebonga po ezali route secondaire oyo esungaka bango na yango population ya quartier Mombele balobi bakotindika bourgmestre ya commune ya Limete ti akopela bango bazwa solution po boye ezali kitoko te awa periode ya bamvula oyo bazali konyokwama makasi a cause ya nzela boyebela to ya dollar na Kinshasa ezoyeba na lisusu te mutu na mutu akomi opesa to oyo ezosepelisa ye. Likambo ya stabilité monétaire na Kinshasa tozo comprendre ngo lisusu te pour ceux que ozotambola na babalabala okomona mutu na mutu abimisi tableau na ye atanya ngo pe na balabala l'état azotia to oyo esepelisi côté mususu batie 21 000 côté mususu 21 100 21 200 ainsi de suite. Finalement tozo bate nini oyo bakonzi bazosala bazomona to bazomona te komata ya dollar yango pe ezosala ke biloko na marché et variaka à tout moment parce que tozali lisusu na stabilité ata moko te na oyo etali dollar pe biloko ya kosomba ezosala pasi na yango bana mboka balobi boye tozo comprendre te na mboka oyo tozo kende ti wapi dollar na to oyo to kelongo ti wapi biso zo ba simple débrouillard tozo ba serragère serrage tozo na 1000 francs lelo comme na 1500 tala to ti wapi président hein essaye un peu à comprendre pour ça na biso ba peuple na yo tala dollar risqué komi tozo kende wapi serrage 1500 ezaki na 1000 francs comme na 1500 col ezaki na 500 et comme na 700 ti wapi ba ndeko na biso ba soda ba ya to sirele bango yo ofele na 1500 to somba kaka revenu na biso za wapi avenir na biso to mona te tozo vota kaka mais tozo zo solution te to te kata opi wango to te ka mo rezo mata pake na minute 1500 to mata 150 bazo kanga biso tozo e basans te la mati ezo mata kaka donc 21 000 donc ti wapi to suka na dollar wango to ebika ke eloko so ezaki na 100 francs ta dollar mati 21 000 c'est que mati de na 1000 francs donc to suka wapi toko senga na bakonzi ya secteur en tout cas ba bongo na ko stabiliser monnaie pour ceux qui monnaie est stable yango pe permetaka que économie ezala normal boye kitoko tin to saleli bino réflexion na o etali bongo respect ya code de la route et pas ya ba chauffeur awa na ville province ya Kinshasa yango ezali bongo réflexion ya Henriette Futila. Kozanga notion ya code de la route et pas ya ba chauffeur mingi a na ville province ya Kinshasa yango to koma komona soki kaka embouteillage ba chauffeur ba koma kana système ya bikende bizonga c'est-à-dire zigzag ake koto soki amoni kuna ebandi ko kende azongi lisusu kuna surtout ke ba moto e koma ebele tangu mutu ya moto azo précipiter aleka yepe azo kota okomona e créer accident soit à tout type mutu kamususu nyonso wana suite ya incompréhension na bango ezala nzela eza muke bako créer 4 à 5 bandes misusu bakomaka koleka ti place o ezali réservé pona ba piéton okomona embouteillage ekotiti na ba piéton epesi pito pale esika ya kotia lokolo ezali te pona yango tokosenga kaka na ba chauffeur bazalaka na esprit ya kopatiente po kokende liboso ezali kokoma te soki osali accident bakokanga yo wana okomona mutu azalaki sima aleki conscience esala circulation esalemaka na ordre pona koevite bambouteillage na baaccident boyebaka pe korespecte bande po tomonaka misusu aboyi na ye kozela akoti sens unique ere mutuka mususu ekoya akomi koluka nzela incompréhension ekoti babandi kofinga na mafinga ya soni boye eza kitoko te.
3 criminels chinois pe congolais moko bayebaki na kokangama kuna na province ya Lualaba pe bapresentaki bango epai ya gouverneur Fifi Masuka. Quatre présumés bandits bazalaki appréhendés et pas ya commandant ya 22e région militaire o asokipaka na sécurité na province ya Lualaba et pas wapi 3 chinois pe congolais moko bazwamaki na maboko ya général pona kotalisa bango et pas ya gouverneur ya province na misala ya mabe bazali kosala. Ba chinois obomoni bazali auteur ya meurtre, c'est-à-dire babomaki homme d'affaires moko azali moko ya bango, c'est-à-dire chinois pe baki kobotola montant à $519,000 le 30 décembre dernier. Namalobanaye, commandant à 22e région militaire, a présenté Kibango et pas ya gouverneur au ezali Madame Fifi Masuka Saïdi. C'est la sécurité des personnes et de leurs biens qui nous préoccupe. Parce que la paix est notre cheval de bataille. Mais nous savons aussi que cela constitue la priorité majeure de l'autorité provinciale du Lualaba, son Excellence Madame Fifi Masuka. Excellence, grâce à la vigilance et la lucidité en renseignement de nos services de renseignement ont mis la main sur les bourreaux criminels et leurs armes létales, 4 pistolets au total que vous voyez là-bas, récupérés entre les mains de ces présumés criminels. Les investigations se poursuivent pour remonter la filière et de démanteler les réseaux. Après que ba présenté ba présumé bandi oyo na maboko ya commandant à 22e région militaire, gouverneur ya Lualaba à Lobakibwe. Je ne pensais pas aujourd'hui pouvoir me mettre pour parler de la mort. Hélas, Dieu l'a permis, mais Dieu vous a donné la force de pouvoir aller les dénicher là où ils étaient partis. Au Lualaba, nous vous donnons tout. Nous vous donnons le travail. Vous venez travailler, vous êtes dans nos mines, vous êtes dans nos infrastructures, vous êtes dans tout ce que nous pouvons avoir comme affaire dans cette province. Mais voilà ce que vous avez montré. Vous avez tué un de vôtres. Au nom de la population de Lualaba, général, avec toute votre équipe, nous vous disons sincèrement merci du fond du cœur. Car nous savons que vous êtes dehors en train de patrouiller pour que nous puissions dormir. Et sengito simba que ba bandi o bozali komona bazwamaki na maboko ya commandant ya 22e région militaire et pa wapi ba botolaki bisale na bango bakangaki bango na ba arme létale pe à feu pona kutanga kaka wana o eservaka bango pona coopérer na tina ya koboma pe kobebisa kime ya population. Centre hospitalier Dominique Lecoeur, ils allaient ici à Malamu pour être dans la solution en Italie, Bokono Yanzoto. Fini makambu ya kokende ko se faire soigner na ba centre ya simandaku oyo ezali koboma ba congolais mingi po mobange na hôpital oyo ezali na ba norme sengeli yangoyo. Centre hospitalier Dominique Lecoeur eye kosunga peuple congolais azwa soin ya malonga na ndenge esengeli mwana Congo. Centre hospitalier Dominique Lecoeur okokuta awa ba pareil ya malonga ya médecine moderne ya solo oyo ezali ko détecter maladie nyonso ebombani na nzoto ata ebombani na songe ya suki grâce ya ba pareil oyo maladie wana ekozala détecter. Awa bazali na laboratoire ya malonga kaka pona kosunga peuple congolais. Esengeli boyeba ke ba médecin oyo bazali ko traiter pe awa bazali ba médecin oyo batanga médecine na libanda ya mboka kasi baye ko pratiquer yango awa na République démocratique du Congo pona kosunga bandeko na bango bazwa soin ya malonga na ndenge esengeli. Na oyo etali prise en charge bomi tungisama te kokende libanda ya mboka na centre hospitalier Dominique Lecoeur, prise en charge ezali assurée. Et sengeli koyeba lisusu que centre hospitalier Dominique Lecoeur ezali na ba service locaux là. Chirurgie, maternité, radiologie,
kinésithérapie, échographie, endoscopie. Nyonso wana kaka po basunga peuple congolais ba patient na bango bazala bien traité. Na oyo etali cas d'urgence soki obeli na ndaku ozali na possibilité ya kokoma hôpitalité benga kaka ba numéro oyo po awa ba ambulance ezali bakoya kozwa yo tina ndaku pe babandi ko traité yo na kati ya mutuka tibo kokoma na hôpital. Makambwa boye okomona ngo bipai nini soki na centre hospitalier Dominique Lecoeur te. Otuningai centre hospitalier Dominique Lecoeur ezwami wapi? Boki Mambangu na quartier Joli Park avenue Ring numéro 4, plus précisément na commune ya Ngaliema. Bokende na bino bikenda kenda te na ba hôpital ya Simanda Kupo, la santé n'a pas de prix. Boyoki Pape François apesi makanisi na ye na itali ba guerre actuellement na mokili pe na yango apusi maele musika pona koloba ete soki ezali kokoba ka boyo tozali ko risquer to assister bongo na 3e guerre mondiale. Pape François asilaki na kolobelela na oyo etali guerre oyo ezali kosalema na Europe tope na Afrique pe amoni danger ya makasi ezali koya na oyo etali 3e guerre mondiale suite ya ba comportement ya ba autorité ya ba mboka mingi oyo bazali kaka kovote na oyo etali guerre contre baninga. Na maloba na ye alobaki que guerre ezali eloko ya malamu te po ememaka pasi na mboka mingi nzala pe bamakama ya mabe ebele na mboka oyo eyebaka kotushe bana mikolo pe rang social nyonso bazalaka affecté na oyo etali guerre. Azali kokondane guerre po ezala ata na miso ya Nzambe ezali eloko moko ya malamu te. Kasi asili na kosenga ete kimia ezala na bamboka nyonso po peuple ya Nzambe bazala na kimia po esika kimia ezali Nzambe azali. Kasi na oyo etali ba autorité oyo bazali kovote bitumba kwa affronter ba pays mususu ezali malamu te. Asengi na bango baluka kimia po kimia eleki nyonso. Notion ya pardon ebunga nango epa ba kinoa ba yebaka lisusu te kosenga pardon soki osali mbeba tope na kotambola onyati tope otuti moninga ezaka lisusu te ekomaka kaka to osali yango betikara. Musicien moko aloba pardon ezali kozongisa bondeko esika mbeba esalemaki relation elingaki kokatana pona pardon ezongi lisusu. Kasi lelo notion ya pardon ebunga na mitu ya batu okomona mutu asali mabe me pona kosenga pardon eza problème, voire même na nzela ozotambola na yo osentir ke mutu atuti yo otali epe akangi elongi ya bandi kokende toyebi te soki ba problème eleka na mitu ya batu to nini. Ezala pe na bandaku okomona yaya to leki asali muninga mabe papa to mama me pona kosenga pardon azokoka te. Ingi batu baotambola na nzela baza makambo ebele na mutu talaka misale zate pase leki azotambola ba makambo ebele na mutu ata tuti mutu boy azoyeba ne moya osenga pardon te po aza makambo ebele mamuso yebise papa tuti nga pe osenga pardon te a répondre oka mabe po ebini ake nanu azoyeba no esika azobandela te ake oluka wapi ake oluka musala wapi akozwa no mbongo ndenge nini bana batika na ndaku mwasi atika na ndaku makambo ebele na mutu omoni eloko na ya pardon na bata oyo doke ekombo lekela na bato mususu parce que otamba même na nzela boyo omoni mabe mutu azosala olie a reconnaître mabe azosala donc azo reconnaître yango parce que mabe vraiment efuluki mabe komi makasi. Bon normalement eloko na ya pardon ezo dépendre pe na ba famille. Eza famille par rapport na moto éducation zolanda na famille na ye soki ba parents na ye bazo conseiller bien bazo pesa conseiller bien donc éducation ya mwana ezozala bien ata libanda
conscience ne ekolobela soki amoni ke eloko na sala eza mabe conscience ekolobela ke asali mabe oki o reconnaître ke eloko na sali mabe asengi pardon soki amoni ke eloko asali eza mabe. Même makomi ya nzambe ezoloba ke pardon ezali nguya oyo ekangolaka tozala na habitude ya kosenga pardon ba parents to lakisa bana kosenga pardon ekozala malamu pona éducation na bango ezala pe yo chef soki osali mabe epa ya mwana musala esengeli kosenga pardon po pardon etalaka age rang social pete ezalaka nde réciproque boyoki. Tokiti na commune ya Kimbanseke po totalisa bino ke kuna nzela ezali te pe na ba o ezali pona kozwa nefis ke moto ya pamba ezosenga yo ba mbongo ebele pe na yango baike baleli balobi eza normal te. Province pamba te po awa tozandeti na Kinshasa me ya province tala lolenge nini ba kinwa oyo bazwami na ngambu oyo bazali na difficulté ya transport po ya liboso banzela ezali na mte ya mibale moyen de transport oyo ezali koto oyo ezali kaka tukutuku c'est-à-dire moto soki ozwi yango ata na mwa distance ya muke mosolo ya muke oyo kopesa ezali 2000 francs donc bachakumi bale ezali pasi na bana mboka ya koto oyo ba préféré na bango bakindaka ba trajet ya mulai na ba charge na mutu po mbongo ya moto ezali te boyoka bango na okena makurupo ba moto ba pesi bisi mwa kaka après nzela ne bisi benzela wa ezali suzu madamu te kuna nzela ibebaki ma moto bosoki me biswa moyen ke na moto ezali te moto il faut que na makulu tikuli sikenga na soki pardon boto ke makolo vraiment bisika toza eza vraiment mabe makasi na ebité biso toza na kata capitale menga na comprendre te ke toza na kata capitale parce que soit disant Kimbantek eza na commune ya Kisasa mais awa biso omona na ne toza na mboka parce que soki otali ba condition toza na ngo papa c'est très difficile surtout même ba maman na biso bazo kemba banzela mabe banzela zo bukana vraiment même l'état zo reconnaître biso te même ya ko boa ke la biso même ba terre jaune ou bien ko boa ka même ba matite ko kunda ba bisika zo bukana bon singa ngeza musika bon ngamoka sepelina ke makolo pona boyi ko futa moto po moto tikuna 2000 francs na ke 2000 francs epeze mo atambula makolo moto balinga kaka 15000 bona monike comme mbongo za kokati ona akeka makolo na futa 2000 na moto mbongo ndezate ona kenanga makolo malema awa na Kimbantek mingi na quartier Panga na Kamba Mulumba bandeko oyo bazali na difficulté mingi pe basengi vraiment na bakondi baluka solution na oyo etali ba déplacement na bango po koto soki bokanisi pe na tina kotiela bango banzela po ete bamituka e banda kosala ba trafic e kozala eloko moko ya malamu mingi e kosala eloko Studio Liloba ezali esika moko ya malamu po na yo alanga nzembo Beta Tour enregistré album na ona ba condition ya kitoko. Balanga nzembo bakolo kunga solution pona bino eye. Yo mutu ozali na besoin ya kobimisa album single maxi single kimambangu na studio Liloba na 14e rue po kuna okokuta biloko ya mopaki c'est-à-dire ba pareil ya kanda studio Liloba ezali na qualité ya kosakana te ebongo bakita ebongo ba micro okokuta ngo esika mosusu te kaka na studio Liloba awa soki okoti okoyemba lokola Angelu po awa son erataka kutu te awa tobetaka na biso mopanzi te po nyonso ezali na qualité enregistré album na yo awa ebimi lokola outaki na États-Unis nzoka nde enregistraki yango kaka na ville province ya Kinshasa na 14e rue na studio Liloba awa ozali na tante ya kokende kosala mastering libanda po nyonso ezobeta matata na studio Liloba kopanga na
na yo na oyo etali prix te à cause ya bapareil sophistiqué oyo ezali awa prix ezali nango abordable ofuti mbongo mukie kasi basaleli yo musala ya kalite oyoki boki mambangu na commune ya Limete na 14e rue industrielle numéro 23 na avenue Mulangi oza mobimba akei ezali na ndenge elongo bani oyoki boyebele. Yalelo esuki awa tika na eba na ko souhaiter ba joyeux anniversaire na bino ba nyonso bobo tamana mokola lelo pe bino ba ebomesana kota la biso na mikila libanda na nzela ya Fondation Maloa TV wana ezali chaîne YouTube na biso na bandi na Yannick Kasongo depuis Cape Town moninga ya Randy Mutombo RM awa na Kinshasa na Miemi mwasi ya lokumu pe ya bonzenga mingi na kombo ya Timina Nzengi la diva supérieure, la patronne. Topesio, Mote Mama Mokondi Bisiko Zali, Tobo Sanité, Trésor Lumbu, Okota Labiso, Kuna na États-Unis. Awana Kinshasa, na pesi bino ba union so merci pour être Sambino Bisotozate. Nasima caméra ingénieur Florent Okita Zalaki pe na nzela ya technique Danda Cruz. Makasi azanga kite na montage. Tozaki bongo na Francis Peta esengozaki yanga ya ko présenter bino basangwa mokola lelo tika ete tatanza komba akoba na kobatela bino pe mabota na bino tokutani bongo lobi pona basango mususu.